ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote bisika nyo sezwa mibino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Émission ya mokolo molelo ezali spécial. Lisekwa tokufa ya mama Olangi. Yango wana penza la sepela ki ete nazala ngamo kote na plateau bokomona ete nazali pe na bapanzi sango lokola ngai po ete likambo wana litutaki biso nyonso na matoi nde yango tomobengamaki tokitini biso nyonso na terrain pe tozongi siko po ete tolobela latina yango kasi yambo na présenter bino ba invité oyo penza bazali pembe na ngala loboko ya mwasi pe na loboko ya mobali. Esengeli bobo mesano na pesa penza ba abonné ya biso ya 3W ABC1 TV mbote pe na pesa bongo mokonzi wangai mama Chantal Ayawo mama Mapasa grâce na yende bozali komona nga penza na bilili kopesa kabino tango nyoso maye mazali koleka na République démocratique du Congo pambatelo lenge la yebisa kabino et j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités nde nazali bongo océan de la presse congolaise. Mbote na bino penza ba abonné à 3W ABC1 TV pe bo s'abonner massivement pambate makambo mazali maike na ekolo Congo oyo bo sengeli koyeba yango kasi ezali esika mosusu te bobele na émission ya bino tolobela mboka Congo pe na ngai molobelo wa bino océan de la presse congolaise. Mbote na yo Sandra Nila sayo penza a océan de la presse KO wapi talaka ba jolibité oyo nyo sezakaka Sandra Nila penza ba gros bisous na yo ezalaka ya mikolo nyonso ata kona lali molimo nanga ekolobela Sandra Nila maman Mboyo la grande dame de la ABC1 vraiment mbote na yo mama vraiment balobi bino boza ba femme capable ba femme puissante Chantal Ayawo oyo gu mama Mapasa elengi na pesi bongo Bianca vraiment félicitations ndenge bino ba anglophone bolobaka congratulations pambate autaki penza komolonga na examen waye na pesi penza congratulations kasi bandeko balandi nazali penza koyebisa bino ete bozali baike menake na Angola po ete ba programme Angola no bokomona pe moko ya bino alekaki na bilili vraiment na lobi na bino bondia botarde bonoite na ngonga oyo bokokota po botala émission oyo ba femme capable na bosa na bino jamais la reine Olga Lompinga na mokitani waye princesse Florence Batondo Mido mbote mingi mama Fololo mbote bokitani penza ba femme capable bebele mengana Stéphane tozali na biso ko ya po ete tosala be mission na ba programme angolano mbote na yo mama Blondine Mpeti pe katika kole sikoyo penza la lingi to solo la po ete pambate yambo penza bomona benvité na ngapo bango bazali na lombango po bazali bapansango na lingi penza bolandala lobilo moko ba événement na bandela bino na oya papa Olangi po ete boyebi ete akufaka esali 8 mois nde baye kobimisa ebembe waye eyaki jeudi ekundami samedi kasi bolandalano ndenge nini elekaki kaka na CFMC simatorozonga la plateau la biso. ABC One Television. Il y a aussi parmi eux son excellence ministre Okana, ancien ministre de la République du Congo-Brazzaville. Au nom de la famille Olangi, nous avons... Qu'il n'y a aucune contradiction, qu'il n'y a aucune opposition entre la foi et la science.
ABC One Television. Ndenge penza bino moko bouti kolanda lolenge kani ete tozalaki penza la CFMC bomoni bayi bamba bakonzi ya mboka ndenge bamotonda ki penza ebele pe bokomona absence pe ya moi bato ya opposition bokomona ka bato ya majorité bokomona pe moi ba pasteur bazalaki penza te bayembi ya nzambe bazalaki penza te kasi wana tokomolo bela yango la baninga oyo bazali kasi tozonga lisusu kaka ndenge na lobaka la bino ete télévision ezali bongo radio te bolanda lisusu lelo événement makase salami mokolo wa samedi bokundi papa olangi lundi na ba 22h milulu elobi ete mama olangi akufi kasi na tongo bwa mardi ya lelo balobi ete asekwi bolanda bino moko lolenge nini eleki na CFMC. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Nete na paré okomona mama zolo bazali kolo akita zolo azana bomo nzamba combat spirituel to bino be to ebika sekwe beto landa muto alaksinga na kati appareil azaya kovanda zolo ba Yesu azana bomo atomboli maboko ke Yesu azana bomo nzamba azana bomo. OK. ABC One Television. Balandi ya 3W ABC One banzi ete bolandi pena na bokebi nyoso. Sikoyo penza tolobela likambo yango na bapanzi sango oyo bazali awa. Bino moko boye baba kombo la bango, boye baba salaka wapi, po ete tokota sikoyo na mama ya mozindo ya babilili wana. Mbote mwana mboka. Mbote mama de yes lopinga, mbote na bino. Kasi na kolinga penza bato baye bayo, po ete ozali pe moko ya mopanzi sango. Ngai na yebi malamo kasi yo moko pe oloba na nzela etando eke po ete bato bazali kolanda oba yeba opela bokebi. Ouais, merci beaucoup nga nazali Stéphane Moulumba, naza analyste politique et puis naza pe journaliste. Donc voilà. Mbote mama na ngai, mbote mama océan. Bato penza bakolinga baye bakombola yo pe bayeba penza ete ozali penza nani. Kombo na ngai Denise Kabunga Lanyo Santage. Nazali bongo mopandi sango na kati ya mboka Congo na ABC One. Bande ko balandi bolandi penza la bokebi ete mama Denise azali bongo l'agneau sans tache. Boyoki pe siko oyo penza papa Stéphane Moulumba azali bongo mopandi sango. Kasi mona mboka bilili yango ezali koloba. Touti pe na bino na mokolo leno atongo. Na lingi penza ngala loba mingi te kasi bilo nde boloba. Bolandi penza likambo yango bomoni boni. Bon, merci beaucoup pour la parole, hein, Maman DS. Donc, to analyser fait où il y a to banana où il y a décès ya papa Olangi avant to zoa ya maman Olangi. To meka ko analyser fait to comprendre le comment ils un peu louche na mboka na biso. Déjà na matanga ya papa Olangi bato balandi ba image wana ba monique absence totale ya maman Olangi azalaki te na matanga. Déjà, ils ont déjà parenthèse moko oyo et koki ko pousser biso to réfléchir rebelle. Et puis na discours na ye hein, avant caméra to fongo la caméra to betaki li solo hein, na discours ya mwana na ye moko alors ba ki était maman aza faible. Ozomona donc ils ont déjà ba indice. Et puis comme ngana yo to zo ki information lobby ya liwa ya maman Olangi wo show. Le lot oki ko kamwate soki ba ebisi biso ke non maman Olangi akufi parce que totali na matanga azala kite na culture africaine to ebi ke soki muta kufeli azala kawana sur place to komona ba ko consoler to komona ta image atana nda ku meye to moni image moko te presse azala ki na accepté à filmer. Alors pendant ce temps est-ce que azaki na hôpital, est-ce que azaki na ndaku, question ya munene auto iko se poser yango wana. Et puis tant que tu as information qui a koufi, tu es sur place, tu es na bino na samoyo po na to kende koeba yo uti ko sala musala nga pe na auto sala musala mais auto kuti kuna asécuité rumeur wana tozoeba ko pesa ngote. Est-ce que c'est une bonne information, est-ce que c'est une fausse information tozoeba ko pesa ngote. Mais ce qui a koufi, pourquoi ko terre vérité?
pourquoi qu'on cacher information que non te akufi kolobake akufi te soki pe et ça dit que maman olangi akufaki ya solo est-ce que médecin légiste wana o ya salaki o a examiné que na suka balakisa biso preuve wana que non akufaki telle heure telle ndet biso tozwa ki biso na presse tozwa ki information na 22h30 ou 22h45 déjà akufaki est-ce que médecin légiste wana a salaki note parce que note wana o ya ko sala na façon ko examiner wana yango nde ko bimisa attestation de décès alors le lot on se pose des questions ce qui a koufité eza rumeur pourquoi rumeur pourquoi ba fausse information et kotipe na ba église donc c'est ça la grande information to luka to yeba ce qui a koufité rumeur et kotipe na nini alors ce qui a koufaki pourquoi ba ko memela biso rumeur alors donc beaucoup de choses et ça tout ça na ba question belé il faut se poser wana mais quand moi je dis simplement que to talango na ei moko bo eza vraiment différent azalaki na matanga te azalaki faible et pourtant ye azalaki na soi-disant na construction ba travaux et tout ça on se pose beaucoup de questions so il est là akufi bon to oza étonné parce que na matanga azalaki te to oza étonné mais c'est simplement vraiment eza perte totale parce que jusque là to yebi ki akufi c'est qui est la bonne information eza ki akufi eza perte moko totale ya ko perdre vraiment mutu munene na monde religieux hein na Congo na biso ko perdre mutu munene lokola mama Olangi et puis elandani na enterrement ya mobali na ye donc feu papa Olangi akufi après quelques mois ba enterré et puis directement maman pa kufi bon on se pose des questions toza ba analyste toza ko analyser est-ce que liwa wana ezana ngokaka liwa to est-ce que il y a eu des choses derrière ça parce que beaucoup de gens ont déjà essayé d'analyser en haut sur le plan politique que papa Olangi eza baliwa moko politique alors il y a maman Olangi pe eza liwa politique on se pose des questions tout au long de l'émission tokoye bandeni toko développer merci bandeko balandi bolandi pe la boke bazali peza mopanzi sango pe analyste ya solo pamba te boza koyoka mituna ndenge neza ko bima bino pe la mitu ya bino boye babiano kasi mama Denise Lanyo Santache yo sikoyo ozu penda likambango lolenge kani likambo oyo ya mama Olangi epesi pasi pe mawa mama Olangi ezali moto monene na kati ya mboka ORDC soki akufi balobaki akufi olieke bozo maske eloko nini na intérêt nini o bango bazo maske ke mama Olangi akufi te soki akufaki pete pona ni bakoki kobimisa eloko wana ke mama Olangi akufi soki pona nga tanke mopandisa ngonga na kolobaki balingi bamatisa église na bango c'est pour cela balingi ke bakosa biso ke mama Olangi akufi tangu to bakolobaki asekwi ali batu nyonso basopana kuna pona ba intérêt na bango pona nga na oloba bongo pour normalement ce qui mama Olangi akufi aza mutu toyebi ke ba choc ezali degré ya bolingo na ye na papa mutu ayebaki yango te peut-être par rapport ndenga azalaki na Afrique du Sud ezalaki quand même un peu normal mais komona ke corps ekomi ti awa ya kotala molongani wa ye ndenga alali ekoki mpe kochoke ye akoki mpe kosala crise ou bien koki kosala makambo mosusu lelo bango mutu balobaki na biso ke mama Olangi akufi po information circule apamba te po ebima c'est que utaki na source moko boy mais lelo oyo kaka bango wana tokomi na 17e rie elongo na bino basa bapandisango na surprise monene o basali biso mama Olangi asekwi bayike balobi ke mama Olangi asekwi ndenge nini babandaki ko réanimer ye après ekosekwa ba misusu balobi asali biloko atabita siko tabita toyebi ke mosala nzamba mata assemblée ki ye après asekwi bayike balobi ke na kati kuna bango babandaki kosala adoration na adoration na bayoka babengi bango mama Olangi akufi ata bino moko toza ba analyste toza pe ba réaliste moto o akufi siko docteur oyo a confirma ki liwana ye azwa ki tona te ya ko réanimer nanu avant pe cette information mbala moka ki alobi akufi c'est ka réanima ki so ki réanima ki amona ka akufi est-ce que mutu akufi bakoti ke panda ke mutu akufi na 23h ya lobby ba ya ti lelo na 11h babande ko zaka mama Olangi aseko ozomona te kezana eloko mo eza caché quelque part na suki wana bandeko balandi boyoki penza komanyola ya moko la moko kati na biso ete bolandi ete mituna wana ezali epai na bino moto oyo atelemaki lokola monganga ya mama Olangi ayambaki na maladi tango mama Olangi akati motema ngai pe na assistant na makambo wala po ete naki na papa langa na ngalema tango wana docteur Takombele azalaki médecin
tovandi wana o bobengaka directeur ba minganga yaki deta kom papa nanga kati motema ba umisaka kutu bango te taka kokata motema mbamo ba zipie dra ba kei na yenga lazaki distraiteur bazo sanga papa wana na bandi kolanda tina morgue wa bango ba bendi tiro mbamo ba kotisi nazola no na mopanzi ya mama Denise la nyosantage mais boni kasi bilo bochaki mama Olangi bochaki ete bo bomba kenye na mo esika moko bozalaki kozela liseko na ye moko ya motuna na koma na ngambo ya papa Stéphane ezalaki ete bobanaki kotala te ke azalaki maladi to pe bobanaki kozela lolenge kani penza tozali koyeba te siko bato oyo bapanzaki sango na RTNC chaîne mère ya République démocratique du Congo bolongi bobimisa bato na bato lokuta pamba te soki mama Olangi ya sekwi na kolandela mibeko cela veut dire sengeli bakanga bato ya yambo oyo bapesaki sango wana seke bobimisi RTNC bato ya lokuta oyo ezali chaîne mère na biso donc ezali moko ya bato sifem si théâtre la tokolinga yango te yango tokolinga penza bolanda nano ba témoignage ba bango boyoka lolengeli bango bazana esengo na bango bongo tozonga penza na plateau tolobela pamba te lelo tokolobela. En tout cas, papa fali okopesa biso mwa tango po ite sengeli to sembola makambola pamba te bokotala pe lolengeni ba politicien ba yingelaki wala penza lito inanga na yoki papa Stéphane la bokebi tokotala yango pe to politicien yango pamba te tozali kokena maponami lokola tozali kokena maponami ezali risque bato ya yi politique basomba bato ya sifem sina lokuta la bango kasi soki ezali bongo bokeba boyebi bale mbongela epoka Mobutu alukaka lisekwa esukaka wapi kasi pona loba penza ba yikete sengeli ba invité nde ba sembola penza baloba po bango ndi sengeli baloba la bino tolandana ba témoignage ya bato wana bongo tokozonga sima penza awa na plateau ya biso. ABC1 Television. Nós vivemos o óbito do Papa Olangi. O morto do Papa Olangi foi revelado. Até as crianças têm revelação que o Papa Olangi morreu, mas o morto da mamã não tem nada de revelação. Como é que a gente vai assistir logo que a mamã morreu? Essa mulher, você está a ver aqui, essa mulher contou com Jesus, uma mulher espiritual. Ele não pode andar assim à toa, morrer à toa, assim. Vocês vão falar a verdade? Sim, estou falando sério, porque aconteceu ontem à noite, 23 horas. Ou porque mamãe morreu. Oh, mamãe morreu, começamos a chorar, a mamãe morreu. Então, um dos nossos, do cadrador aí do missionário fala, não, tem que entrar na oração, porque assim essas coisas que estão acontecendo não tem revelação, também a gente não pode acreditar assim, é séria. Então, começamos a rezar, vi a notícia lá no quarto alto, mamãe começou a reagir, tá vendo, né? O mamãe respirou, voltou a imagem novamente em vida. Então, o que nós podemos fazer, nós, os combatentes? Agradecer a Deus. As pessoas que não acreditam no Ministério do Cretê do Combate Espiritual têm que acreditar agora. Imagina uma pessoa morreu 23 horas, agora estamos aqui horas, quase 10 a 11 horas, voltou em vida, é verdade? Aquelas pessoas sempre foi uma pessoa à toa, é mágico. Ele não é mágico. Mama biso seko toala sengo toaki na kolela. Meta sikoni na komina sengo. Muto alosaki liwana ye, amonaki akokufa pa amone koseko. Muto aseki liwana ye. Yende muto akufa mama akufa te. Yende mama akufaki na ye te. Mama akufi te, mama za mama. Mama za mama. Mama bila 20 balobeka akufa. Nzambe. Balobaka tali bango. Nzambe biso seko si mama za ABC1 Television. Bandeko bolandi penza ba témoignage ya bato boyoki ndenge ni balobi misusu balobi mama na bango akufaki te kasi bato oyo balobaki ete mama na bango akufi bango moko bakufa kaka lesika wana bato balobi tabita kaka lesika na bato balobi asekwi kaka lesika na bato baboyi sikoyo tozali koyeba te information circulaki mabe balingi nde batombola bozangi ya mama Olangi na kolela mobali na epamba te atelemaki deja bandaki misa